Saratola TV. L'église qui veut dire Dieu n'est pas dans l'église. Dieu n'est pas dans l'église des réveils, Dieu est dans l'église. L'église, ce sont des personnes qui sont appelées hors du monde pour servir l'Éternel. Okay. Est-ce que Baba Bazar dans l'église ou Batonga le ba édifice? Non. Saratola TV. Maman Basara Moussala Makasi. Bajéolier bazana 4 barrières au Basilvé Akamutu. Ozomona makamona zolo peut-être yoza spiritualité ou comprendre té. Bajéolier bazana première barrière, deuxième barrière, troisième barrière, quatrième barrière. Soko kote na kati ya prison ya Hérode. Yebaka okobima ndengo wana té. Première barrière ko surveiller yo. Ceux qui ont raté ont échappé bango. Deuxième barrière les alliés. Ceux qui ont échappé troisième, ceux qui ont échappé quatrième barrière les alliés. Ceux qui ont échappé quatrième barrière, il y a une porte de fer spirituellement où ils ont érigé pour mouton bimaté. Saratola TV. À l'équipe barrière liboso azul libala mais pour abota problème comme une barrière. Aboti mais moi na kizengi. Aboti moi na mayele te moi na bitanga soyi. Ok, aboti me mbala lingeli soute il faut déshonorer. Donc ba barrière na ba barrière. Atangi classe ok. Pozo musala barrière. Azu musala ok. Pour mata promotion barrière. Atiki Afrique ok. Ake poto pozo musala kuna problème. Pozo mikanda barrière na barrière. Saratola TV. Namoni ezaki na match moko munene na terrain. Évêque alataki veste. Évêque général de l'église des réveils, ancien évêque. Et azaki na défense ba pesier ballon pour attirer et que nanga mususunde match bandaka défenseur azuba le balle le kanaki azosko balle attirer mais ballon et qui mpanzi. Qu'est-ce que cela veut dire na tuni nzambi et loko ngol banini devrait faire son rôle. Ballon ko ken mpanzi ngol ba keno église des réveils et ki mpanzi ebungi. Saratola TV. Okoka ko tikangote. Je peux nous avoir plaisir, il faut masturbation. C'est une grande prison. Oh, lobby est comme ils sont impuissants et comme ils sont comme faiblesse sexuelle. On me bien un prophète des étoiles. Bon de la ponanga. N'a pas na tindelo ba kiso na tindambong. Parce que nous avons révélé ba kiso est traité ba papa et traité amibal, oui. Saratola TV. Liboso ezali sanctification. Pour s'attaquer à la vie à mutu. Ceux qui ont la sanctification, c'est ça mais ceux qui ont la barrière sanctification. Barrière mi balé, ezali alliance au mutoko sana mosai nanzam. Barrière mi satu, ezali adoption. Est-ce que nzambe adopta yo comme moi nae? Barrière mi nei, ezali rédemption. Yesu akufe la ki yo sata kokota ndengwana te. Barrière ya mi tanu, ezali justification. Barrière ya 6, ezali le sang de l'agneau. Septième barrière, ezali le feu. La Bible dit par le feu l'Éternel exerce son jugement. Nous avons exercé un jugement dans moto. Huitième barrière, ezali les anges. La Bible dit, ne sont-ils pas des esprits au service des hommes? Pour bazoyo, ba ange, ba ko kengela yo, ba ko tandengo wanate. Et puis neuvième barrière, yasuka, ezali le nom de l'Éternel. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte dans laquelle les justes s'y réfugient. Saratola TV, la chaîne qui assure, Bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble, les Alarabongo, présentés par votre Saratola et comme invité Nabiso spécial, invité du jour, invité spécial à l'émission Oyo, Nazalelona, le prophète Molakisi Bobikisi, et l'obita Dingalapa, le prophète Molakisi Mobikisi, docteur béni du ciel, Balobi Mozongi Sinaba étoile. Nzamba utilise vraiment puissamment. Alors, naye toko solo la ba actualité et beleza koleka na kati ya réseaux sociaux. Premièrement, bande ko belé bazolo baloba na tala ki ba analyse un peu partout. Présence ya Gigola na kati ya sport ya Ferregola et la kisinini sur les plans spirituels pour biso tolanda ka ba signe. Et tolobela lisusu ba réalité o ezoleka na kati ya ba comédien affaire ba trahison, haine, jalousie o tozango mona na ba comédien. Et tant qu'on sous au prophète, il y a un message de prophétie. Tu redécouvres encore dans cette émission. Et tu relèves le sujet à prison Hérodiaque. Prison Hérodiaque avec des geôliers. Bande konangai. Batu ba retourne à prison Hérodiaque ezani. Nga na yebi. Mais tu redécouvres encore elongo
na message au docteur Patrick Amemeli biso lelo. Alors sans plus tarder, je dis un grand merci à Tadi Ngalapa derrière la caméra, un grand merci à ingénieur Josué na machine, l'homme de développerie, et un grand merci Soussou na Batunion Stu Bolanda émission Oyo ba meilleur fan du monde. Joyeux anniversaire à toi encore une fois. Eliezer Nkanou le banquier, mon fils. Docteur Patrick, bonjour. Bonjour, maman Sarato, la grande esprit, première dame, que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien. Je suis père ravi d'être encore ici sur votre plateau circonstanciel pour réaliser cette grande émission. Que l'Éternel te bénisse, qui bénisse aussi la personne qui est derrière la caméra. Je vois papa Tadi Ngalapa, l'homme qui parle bien, un garçon très beau, intelligent, et puis la personne de Josué qui est à la montage. Vraiment que l'Éternel bénisse aussi papa Diego Milito qui nous soutient de part et d'autre, qui vous bénisse, qui bénisse aussi les personnes qui nous regardent. Voilà, je suis très ravi de te revoir encore au jour d'aujourd'hui parce que je suis dans une grande prière de 50 jours. Je suis dans une grande retraite. J'avais déjà commencé et j'ai déjà fait 15 jours. Il me reste 35 jours. Je pense que non. Après 35 jours, moi, je vais maintenant lancer les 40 jours pour le peuple de Dieu. Avant de lancer des programmes pareils, il faut que toi-même, tu sois vraiment... versé dans les Écritures, dans la prière. Voilà ce que je peux dire. Je suis vraiment ému au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur Patrick. La bienvenue sous une émission Absolument, malgré l'occupation, malgré le rendez-vous, malgré la prière, mais quand même, s'il faut qu'il y ait pour l'enrouler sa peuple de Dieu, communauté, vous allez toujours présent. Docteur Patrick, les lots yo bandeko ebele bakolanda biso de partout. Avant na kota vraiment na kati ya makambo etali kaye to bongisa ki lelo pona yo. Batu ba ko regretter église ya kala, l'église ya lelo, différence ekoti makasi. Apparemment ba pasteur nyonso lelo baza batalokuta. Donc l'église o ndenge ezalaka kala batu bazo banga église bazo respecter, mais lelo batu ba comme mona ba ebité est-ce que professionnalisme ekoti pe na monde ya pa pasteur na monde d'église, technologie peut changer kuna tondenge nini batu ba komi penza na ba regret pour na église surtout ba bengi ba chrétien. Merci beaucoup maman Sarah Tola. Nzambe azananga tambula nanga nazoko sate message moko nazui lelo na buto lelo concernant l'église des réveils. OK. Namoni évêque président, ancien évêque président église des réveils lelo na vision nangai. Namoni ezaki na match moko munene na terrain évêque alataki veste évêque général de l'église des réveils ancien évêque et azaki na défense ba pesier ballon pour attirer et que nanga mususu match bandaka défenseur azu bali le kanaki azosko bali attirer a beti mais il était très puissant tant a beti bali pour que na kati bali ke ndeke bimpanzi ah bato mo wana teza wana te perte ya balo bim panzi or ba jour bazaki na katikati ba ozela balo koya po bazwa ba travailler ba tourner en outil qui ne kota bien na moni évêque na ki na landi na pesimbote il était vraiment très fort azaki en forme à la veste qui toko en bonne santé mais balo et qui mpanzi qu'est-ce que cela veut dire na tuni nzambi eloko ngol banini l'évêque représente l'église des réveils sur le plan spirituel. Oui. Et l'église des réveils devrait faire son rôle. Baloko kene mupanzi ngo bakeno église des réveils et kei mupanzi ebungi et bandiko bunga nzela à cause ya makambebele omona geno ba pasteur pétage ko yemela kabasi ko saka n'importe quoi na télévision et makiona et s'installer et heureusement que non ngana zaka muto église des réveils té ngana zaka muto église d'éveil ngana zaka réveil té mais j'ai vu des choses là-bas et c'est pas bon. Donc c'est un peu ça. Makamubele comme na kat église de réveil et ba pasteur bazo ki sabatu soni na ba divorce ba pasteur ba komi ko loba que non ngeza boy officiellement to côté na kata mamba politique. Donc to côté na politique to monter parti politique boka mo les sous-souté bobanga les sous-souté yo ko sa parti politique po zwanini papa nzambe sa peso nyonso nzambe sa pambolio okende boy mabe ozonga boy mabe ozonga te nous besoin mbourir bateau donc ba mikolo ebele ba papa mikolo avec tout respect que je leur dois vraiment il faut bater ya biso bazongi sa biso na nzela ba beta balo ke ne mopanzi te
Le ballon que nous pensons, c'est quoi? C'est l'évangile, c'est la parole de Dieu qui doit être toutefois diligenté et qui est tout droit vers les enfants de Dieu et Bikisabango. C'est ça. Donc, ce qui est sentinelle, à Monilikam, à l'obité et Zamabimakas. Voilà l'église des réveils. Au jour d'aujourd'hui, commence à perdre sa valeur. L'église des réveils est comme fade, et c'est sous ni chaud, et ni froid. Donc, et comme il va vomir en haut. Donc, et puis, Dieu n'est pas dans l'église des réveils. Dieu n'est pas dans l'église des réveils. Dieu est dans l'église. L'église qui veut dire... Dieu n'est pas dans l'église. Dieu n'est pas dans l'église des réveils, Dieu est dans l'église. L'église, ce sont des personnes qui sont appelées hors du monde pour servir l'éternel. Okay. Est-ce que Baba Bazar dans l'église ou Batonga le édifice? Non. Mais quand il se retire pour appeler Dieu, pour invoquer Dieu, Dieu est là. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Dieu n'est pas dans l'église des réveils, Dieu n'est pas dans des catholiques, Dieu n'est pas dans des protestants. Dieu n'est pas dans toutes les églises là. Dieu est au milieu de personnes qui se retirent en son nom, pour son nom, il est au milieu d'eux. Voilà ce que je peux répondre. Merci beaucoup, Dr Patrick. Tokoti na Katia Kaye Nabiso, prison hérodiaque avec des geôliers. Quand on parle de prison hérodiaque, Ezolobani. Merci beaucoup. Toyoka déjà prison hérodiaque. Une prison, c'est... Moi, je suis un homme spirituel. Ok. Naye awa kosala masekite. Naye kosala musala nzambe benganga. Na te asango malamu na lakisa bato vérité pour bato balongwa na ténèbres bakota na lumière. Mutu moko na ba commentaire ya ba émission to sala albina ngabi abiboye papa pona nini okoya na télévision côté ya makamba vie éternelle te peut-être aibité ngana to so ça de ba émission ya vie éternelle to so ça de ba émission ya ba signe du temps de la fin ba étoile to lobel makamba ba Israël qui est l'horloge de l'église to lobel ba mari de to lobel makamba ba antichrist on a tout parlé de l'histoire là peut-être yo kota ki na retard alors ceux qui ont allé sauver problème mésalité. Ce que vous avez un problème, ils en ont pour naïoté. Tikela batu oyo bazana ba problème bazana kata ba prison. Il y a des personnes qui sont dans des prisons sataniques. Les prisons sataniques existent maman nangai. Oyebi nani moi si moko a joué bisanga bi papa. Na ngina s'engager na libala na vie nanga na tikala ko bota te. Na ngina s'engager na libala mais na moni na tikina mama libala. Po na nini? Po bande ko nanga ba kufa bana ba tikela ngai. Na supporter bana bango et puis naza na charge munene ya famille na monde que non na sa charge ya famille na libala écouter nga epesa nga poa maman naza non na charge ya famille comme ça na ko bala sima maman ngwaza na âge nini maman na comme na ba 60 ans maman na botate tina âge wana quand est-ce que oko umela na kati ba prison satanique au vandingwa na bise mama to kitato mata ata prophète à l'obité ata pasteur à l'obité ozomona te que non ozana kati ya prison pharaonique otoko lobela tourane zoya wana ozana kati ya mulimo ya servitude ba latesio mulimo ba fille de famille na ba garçon de famille tu dois t'en occuper toujours de la famille pas na yo moko obi moi ça bongo soka nya bala bako ba nobete malade moi ça bon soigner bala bako ba noluke ba problème et bako bomataye parce que ba pese code ya inconscient aza na mbongo akende poto na bise mama omondo kende poto quelque soit batinda pas mutu bien na be fort na yo nazo ebisa o lelo ezali que batinda yo na code ya famille donc code ya mutu tinda yo ça le savoir yo mona que non papa mutatininga mais quand tu es en train de voir tu remarques que non famille est comme le moko très importante o yo ko boya ata libala tu vois que non tu es sous la condamnation tu es dans la prison yango tango tuninga makam o ya prison hérodiaque tozo mona awa grande prison hérodiaque Hérode azanani Hérode azali gouverneur na kati ya Israël batinda ki epa ya César akomi kuna ba sénateur ya Israël nde ba eko nommé ba komisa ye roi et mutu azana prison na ye privé au moins na kati mboka ezana ba prison net makala il y a aussi des prisons présidentielles prison privée oui tout le monde a ba prison ce soir ba généraux ce soir tant président ex-président alongwa ki tout le monde ba généraux ce soir bazana ba prison ba kanga batu ba boma ba patia ba na kata ba congélateur ba vandi kuna
bat bakufi donc batu pe bazana ba prison na bango bato ba koma ka élever ba bourreau ba guru ba bourreau bazana ba prison na bango awa Hérode azana prison o ya yemoko et que cette prison makala par exemple ba ko ya kotala mais prison présidentielle ozana accès kunate nde prison à Hérode oyo prison à Hérode oyo à travers kana ba géolier. Alors tokoye bango na kati émission comment va travailler comment va fonctionner. Alors Hérode na prison na ewana ezali prison ou ezali prison terrestre prison ya mabele terrestre ouais. Parce que il y a des prisons souterraines, il y a des prisons marines, aquatiques, il y a des prisons forestières et il y a des prisons dans des cimetières, dans des grottes, il y a des prisons partout. Alors Hérode awa prison o à côté saka ba innocent. Yaya oza innocent bil kamuti ba bengana na kati ekiri ndeto lo be mambo ba théâtre awa mambo ba théâtre tambo sa be mission to landaka bino au moins que no jalousie ezokota baninga musuba otela baninga ba diabo ba bengana bango ba kende pa moto telte ba bengana bango ba kota te na ba bebisela ba relation ba bebisela ba relation yo yebe loko moko te. Tout ça ce sont des esprits hérodiaques où ils ont joué ils ont kota na mitema ya batu ba travers pour na ko bebisa bomo ya batu surtout ba innocent au monde bil kamute ozamutu malamu ozaka malamu na batu ovanda malamu na batu mais batu ba iniyo basalelo likopa oza innocent ebelo côté au monde moi c'est abundi pona mubali na ye moi c'est travailler makasi pona ko bongisa libala na ye na tango ya fiançailles et comme na ere ya ko bala na mubali aboyi mubali ko bala mwasi mususu tango su abeti musinzo. Tout ça ce sont des prisons hérodiaques ne ba bongisa biloko wana pona ko blesser pona ko tangisa ma ya miso ya ba innocent ya ozo souffrir na problème oza nango malade oza nango wana oza innocent malade na yaki pona mutu mususu mais yo le kai na nzela onyatima yoana kake yaki po ekoela mutu mususu kake betio est-ce que no so batindi kake beta mutu boma mutu so kake ke zu mutu wana te obi ke no tambula ke luka ka innocent eza ndenge moko na nyoka na zamba so bakati ye mutu pa mutu eke koto lopel neke koto mutu ane ko tambula ko luka nzete moko boye ko kende swinzete wana ekoti ba venin nzete wana kauki. Alors bato ya bongo na mulimu pe bazali makamu nyonso sala e simbate a voyager tika Afrique kende poto ezo simbate innocent bazo boya ko zo ba dossier no pamba ka bongo za innocent bazo minimiser na libale pa mubale oza innocente ozo mona ke nozo sunga bande ko zo salisa bato za mutia malamu mais bazo zongisela en contrepartie mabe o mona ke no pesi bato musala o engager bato Maman Sarah o engager bato zo futa bato mbongo mais bazo zongisela yo mabe. Il faut yeba ke no za bitumba o ezo telema chaque fois que mona ke no bato bazo zongisela ko mabe oza innocent sala bat malamu il faut mtala malamu kwa ko mizo aka te ke no na mtu malamu na sunga bat na sali saka batu te yeba pe ke no komba moko ya prison hérodiaque eza na ngambo na yo parce que bolamu na yo bat bazo komisa yango mabe bolamu no bat bazo lobela yango mabe bat bazo ina yo ba otina pe bat mususu ba ina yo ne le lozo souffrir yango na nzambe atininga awa lokola prophète na nzambe ko longola batu na kati ya ba prison hérodiaque batu oyo ba koti kuna au monde makamezo simbate. Tout ça, baza ba innocent. Et puis na ba prison comme ça physique boy. Ezana ba tumusu bazana kati ya prison. Bazo landanga bakota kuna ba ebelo ko mokote. Nde ozomona ke no koti na prison ya célibat. Oyebité. Au koti na prison ya masturbation. O koma no masturbateur papoyo. O koka ko tika ngote. Yo pona ko zo plaisir faut masturbation. C'est une grande prison. Oyo lobby e ko comme so impuissant. Et comme ça, comme mutu faiblesse sexuelle, on me benga prophète des étoiles, bon de la ponanga, n'a pas tindelo ba kiso na tindambong. Parce que nous avons révélé ba kiso est traité ba papa et traité amibal, oui. OK. Oui, bien sûr. Nous avons révélé ngam. Ce mutu zo bela ba bloko wana que no faiblesse sexuelle, frigidité. Nazana ba kiso nous avons révélé que no sona sale formule tel na pesim na 5000 mutu abiki. Okay. Ata papa ou melneni papa zongi normal exactement lia banzete topenente na bakisio na opesaye. Alors tout ça ce sont des prisons hérodiaques et ce ba kotu sur la kata prison na o ka mamuté ma besoin dimate mubalo ka mutaboinga kaka mutoto zarane bien to vana ne to lia kana ye
mais aux innocents, c'est ça prison hérodiaque. Aux à la surpris, aux bêtes à porte, bah formule, bah porte té, bah kanyel, bah porte yo mutu malam. Obi, ngam na sel sarmon on atangi saraye, akende poto, ngam na lukela re mosala, muto na sungai na kotsa na branchaye, le roi ba lukelinga. Soko moni batwa ba lukela yo ozotanda, ozotala ngozolandanga. Yeba ke non signe yangwana prison hérodiaque et c'est ma beaucoup na kati nzotuna. Merci beaucoup, docteur Patrick. Aujourd'hui, les geôliers représentent quoi et pourquoi ils travaillent dans la prison hérodiaque? Merci beaucoup, Maman Sarah. Les geôliers, ce sont des prisonniers libres, emprisonnés par Hérode pour surveiller les prisonniers dans la prison. Les geôliers, les geôliers, ce sont des prisonniers libres. Les prisonniers d'Hérode, envoyés dans la prison, ils sont emprisonnés. Pour emprisonner ceux qui sont emprisonnés, ils sont dans la prison. Zéla. Na lingala, ba geôlier, bazali batu oyo, bazali ba soda. Batinda mi pa Hérode. A comme si bango pe ba prisonnier sans que ba yeba ki no ba ko ba prisonnier bazali on pona ko surveiller ba prisonnier Hérode na kati ya prison bango moko pe baza emprisonné. OK. Ezalo ko na ndoki azo lokayo azo mona ko no sa malamu. Est-ce que ndoki aza libre? Aza liberté. Yé moko pe aza na kati ya prison azo ebisa ndoki nyonso. C'est le moment bongo la mutema parce que Hérode azo utiliser yo. Yo zo mona ke no zo lia batu. Yo zo mona ke no sala batu mabe. Yo magicien okota banda ko nganga ba marabu. Libala wana ovandi nango ezali ovandi pona kisi. Mais yeba ke no za na kati ya prison. Ozo mona ke no na kangi mobali oyo po akimate. Mais tu vis dans la prison. Qui s'y est pour la cas? Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Si l'Éternel te bénit, le monde saura que non, l'Éternel te bénit. Ils ne diront pas vanité de vanité, tout est vanité, non. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ozomon. Alors, geôlier wana, maman basala musala makasi. Geôlier bazana 4 barrières au basilver akamutu. Ozomona makamona zolba peut-être yo za spiritualité ou comprendre té. Geôlier bazana première barrière, deuxième barrière, troisième barrière, quatrième barrière. Soko kote na kati ya prison ya Hérode. Yebaka okobima ndengo wana té. Première barrière ko surveiller yo. Ce qu'on raté au échappé bango. Deuxième barrière les alliés. Ce qu'on échappé troisième, ce qu'on échappé quatrième barrière les alliés. Ce qu'on échappé quatrième barrière, il y a une porte de fer spirituellement où ils ont érigé pour moutoua bimaté. Les alliés prison moko makasi ne mona moutoua bande au sambela. Moutoua bande luka mwana azobo tate. Moutoua luka libala azozo libala te moi c'est kitoko mais bazobo tsaye tata bana par-ci par-là. Nous kanda za na kati ya prison na aleki barrière liboso azu libala mais pour abota problème comme barrière. Aboti me mwana kizengi. Aboti mwana mayele te mwana bitangasoi. OK, aboti me mbala lingeli soute il faut déshonorer. Donc ba barrière na ba barrière. Atangi classe OK. Pozo musala barrière. Azu musala OK. Pour mata promotion barrière. Atiki Afrique OK. Ake poto pozo musala kuna problème. Pozo mikanda barrière na barrière. Donc azana kati ya prison hérodiaque yonde kunanga ozotalanga. Obondela olukanzambi. Est-ce que oso kati ba barrière nyonstu? Oko kati barrière liboso, deuxième barrière, troisième barrière, peut-être ça. Peut-être quatrième barrière au kati ici. Mais il y a encore une barrière de fer. Omoni ndenge ba barrière wana ezali pa ya sata pour que non muto abimate o Hérode abungisa na prison na ye. Ndenge biso pe ba chrétien tozaka na 9 barrières de protection. 9 barrières de protection. Barrière liboso ezali sanctification. Pour sata kota na vie ya mutu. Ceux qui ont une certification, c'est ça mais ceux qui ont une barrière de sanctification. Barrière mi balé, ezali alliance au mutoko sana musai nanzam. Barrière mi satu, ezali adoption. Est-ce que nzambe adopta yo kuma mwana ye? Barrière mi nei, ezali rédemption. Yesu akufe la ki yo sata kokota ndengwana te. Barrière ya mi tanu, ezali justification. Barrière ya 6, ezali le sang de l'agneau. 7e barrière, ezali le feu. La Bible dit par le feu l'Éternel exerce son jugement. Nous avons exercé un jugement dans la moto. 8e barrière, ezali les anges. La Bible dit, ne sont-ils pas des esprits au service des hommes? Pour bazoyo, ba ange, ba ko kengela yo, ba ko kotandengo wanate. Et puis 9e barrière, yasuka, ezali le nom de l'Éternel. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte dans laquelle les justes s'y réfugient.
ozomona nzambe atia biso na 9 barrières bako sima biso te nde omona mutu azaka il y a 9 dons spirituels, il y a 9 fruits de l'esprit mutu abotaka mwana ifa ko kisa 9 mois Yesu Kristo ye moko na 9e heure nde akufaka maso wa Noé etelemaka na modarara na 9e heure. Donc il y a des chiffres pareils mo comme surtout la chiffrologie. Alors Satan Hérode yepe asailaka 4 barrières wana atiesko ba géolier. Ba géolier bazana pona osana nini? Bango mutu ba longolo bilamba. Na prison Hérode ozam na bilamba te, na prison Hérode ozamutaka la mama Sarah. Mutakala ngolo banini ba longoli gloire na yo. Makambo no simba makambo kitoko ezotamula malamu ozokita papa nazobenga o prophète nazaka osala ba commerce koteka biloko na okene Japon na okene nini betala bato bazotona ndako nanga ba conteneur ezoya nazokita ngokini makambo nyonso esilaka aboyi oza na kati ya prison Hérode papa libala mbala lingaki nga asala makambo nyonso asomela lupango metala mobala atiki poto akeki chassa ko bala mwasi mususu naza vraiment nga nazosinyeka divorce oza na kati ya prison ya Hérode papa tala kobela ndenge nazao na komaka no tongo kisi pourquoi kisi tongo pourquoi oza na kati ya prison mutu ko vivre te tongo kisi pourquoi kisi non même la maladie de sida la Bible dit Jésus-Christ est capable de guérir toutes sortes de maladies. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. On l'appelle l'homme de douleur parce qu'à la croix il a porté de nos douleurs, de nos fardeaux, de nos charges et il nous donne un soulagement. Il dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Merci beaucoup Dr Patrick Oezaki Bongo. Analysons tous ensemble. Awa penza Dr Patrick aya kolendi sabiso aya kufungola biso makambo to ebite yo mto otala biso na ndako soko comprendre le message te okomeli Dr Patrick numéro ezawana na barre d'écran pour na ba question et puis pour na ba suggestion et puis pour na ba prédication au bolingi mbala sima Dr Patrick soko yo expliquer biso na nou verset oyo problème oyo et kozali kanisa malamu je crois prison hérodiaque to silisi angote to sana ba question mususu o il faut tout na et pas Dr Patrick loko la TV toki marambangu na sima yangonga tolingi to tout na moi des questions moko sur le plan spirituel parce que za mwana nzambe biso za ba pate nzamba tika biso na maboko na bino et c'est le moko ezo etonenga na vidéo ya artiste na biso Ferrego la o bonga robeta stade de martyr nae o prophétiser ki a sala plein. Mais il y a un problème et la monnaie qui bat tout bakoufi, bazon bando c'est makambo n'est pas naïe pour bas salir pour que non à qu'il ne peut qu'au samba na instance. Ok. Na loba qui en na ligue na ba chaîne à télévision. À quoi bien moni quand la prophétie sort, quand une église la prophétie, quelque chose de malheur peut venir. Bako commenter bako ba que noter les prophètes est audacieux, nazol ga so voiture ce qui mbongoté. Mais tous les moyens sont au na été. Dans les médias numéro zaliona, la personne peut appeler même par distance. On peut prier, on peut toutefois changer ces malheurs là, mais toujours les matériaux au bon de la ponaille. Na lingara mingi pour ça musane bien, à ça musane propre, mais il y a des problèmes où ils sont entourés pour na kusanini pour na kukoisaï. OK, merci beaucoup docteur Patrick. Question nangé zalaki vidéo oyo ezo circuler, je crois je souhaite abacher la biso ngo ezo le kaka wana batu ba mona. Présence ya artiste na biso Ferrego la koleka na sima ya leki na ye o auti bongo kotika biso auti kokufa. Est-ce que ça a un impact mon côté sur le plan spirituel? Oui, sur le plan spirituel ba vidéo ya ndingo wana eza penza malamu te. Omoni muto auto kufa souci ezali regret ezali. Makama bepe loba mebele. Oh yende muto asalibo, yende muto za responsable tel ya tel malheur. Mbala moko ba moni su image wana ngana bina spiritualité mon église catholique ceux qui saint akufi ba kunda une église catholique pourquoi ba kunda ba saint na ba cardinaux na l'église catholique bazo sous attendre que baza ba santu mikuwa na bango wana ceux qui ba kunda ki on a cimetière moko quelconque batu bakoko ya ko invoquer na mikuwa na bango pour bazo pouvoir spirituel ne ba battre la pouvoir spirituel wana ba se référaka na verset à Élisée tango akufaka bazwaka bakundaka ye mutu moko babwaki ye azobaluka akeko tuta mikuwa ya Élisée alamukaka ba se référaka na verset mususu
wana bato ordre de Melchisedec bazol baboy babi que no bana Israël batambolaka na esprit de mort. Tant que Joseph olobi que non, l'Éternel Dieu vous visitera, il vous fera remonter de ces pays. N'oubliez pas d'amener mes eaux, d'apporter mes eaux à la terre promise. Bana Israël babimaka mikuwa ya Joseph. C'est une spiritualité. Et nakata image mutakufi asa nakata image qui t'accompagne. Allez-y comprendre la spiritualité. Les images parlent. Les images ne sont pas muettes, ça parle. Alors, les personnes qui sont autour du Messie en question, ils doivent savoir, quand on montait, qu'est-ce qu'il est en train de monter? Qu'est-ce qu'il est en train de sélectionner? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres images? Pourquoi ils utilisent cette image-là? Nous, les hommes spirituels, nous voyons quelque chose. Attention, ça peut créer des combats. Parce que les enfants disaient, quand bien même ils étaient sortis avec les os de Joseph, ils ont vu directement les combats. Pharaon les a pourchassés. Ils ont vu la mer rouge. Les Amalécites étaient au devant d'eux pour les combattre. Alors, au moment où image, et là, à cause du montage, image, et là, donc c'est très important. Nous sommes des hommes spirituels, nous sommes des hommes avertis. Et nous analysons tous ensemble. Nous analysons avec les yeux physiques et les yeux spirituels. Donc, bureau, nous sentir. Au moins, au moins même Hérode, ce sont des hommes spirituels. Pharaon, Azaki na banane, na ba corvée, ce sont des hommes spirituels. Azaki na ba chanteur, na ba sorcier, na ba magicien, na ba devin, na ba augure. Les gens qui savaient lire les messages dans des étoiles, ainsi de suite. Alors, bah image monsieur ko lali ça parce que il y a une spiritualité là-dedans. Ou peut-être yo yébité, au négligé. Mais ça joue quelque chose de très important. Merci beaucoup, Dr Patrick. Toko tisiko nangamba ba comédien, tout le monde a ba trahison, ba insulte, ko boaka na maladie, ko fingana, na ebité hein, yo posa na misu, ozo mona pe na ba réseaux sociaux, okolo banini analyse dino ko sala na makambo ezoleka na monde ba comédien. En tout cas, na pesa na no félicitations na comédien préféré na lingaka Papa Elombe. OK. Nalinga Elombe azaka trop classe mutuana. Nalingaka ye, nalingaka Masasi Kabamba. Masasi Kabamba, nalingaka Mama Epela Makasi Mama Epela Malio Sombo. Batona la mama. La mama. Et Sobe et puis ndekonanga propre de ma famille, mon frère propre Videlo. Videlo ndekonanga pinza. OK. Voilà, oui, voilà. Nalingaka Makasi et biloko na ba poison na kati ya théâtre na tango groupe Salongo ezaka te. Est-ce que bako landa ba exemple ya groupe Salongo te mutema be on euti wapi ko tela ba poison obi junior ça pas Caleb azana ni cousin ngati mais famille moko bande on nga mo pe na sala théâtre biso tonto ça ba théâtre ba biloko nezaki te mutema be ya ba poison tout ça et ko tu wapi. Ça, c'est la sorcellerie. C'est lui qui amène ces esprits-là d'empoisonner les autres, de trahir les autres. Il y a un esprit d'occultisme, un esprit de la sorcellerie. Est-ce que nous sommes perdus papa yomba kufa, papa yomba te? Ouais. Ce que tu perds de mutu, tu perds de mutu, nani papa Kokodioko. Papa Kokodioko, nous sommes à la télévision. Baby c'est baby Kokodioko. Lela nan. Oui que caméra filmée, atali caméra. Pas mutano ma mi se kiti batu ba beti maboko na RTNC batu ni oleli neni abina kanti ba pasi nyoso ba nyokolanga banzala nyoso na mona na vie bibembe nyoso a famille na kanisa mbala moko epesinga ma ya misu bacteria nete ndongo tozo bango mama bo mengwa osala scène sozo lika na zano batu mo ba mema banga mutema be nzoke ndezaki rôle ba pesa pour jouer tozo ba papa Doudou Ngafura tango sala ka théâtre a comment savoir gérer les crises ya zaina mo muke
mais azo pesa ordre bala mele soso ekoki matunguna ba bilo nyos toana ozo mona ota la théâtre les ala message bolingo ezalaka ki mezana mboka nde o mona que no ba camerounais ba ivoirien ba nigérien ba ngonyo surtout ba landaka lokolo ya ba congolais ba landaka lokolo ba terre wana ba vandisaka makam ozo mona lelo biloko na poison c'est la sorcellerie purement parce que tant ozo boma muninga na yo ezelo musuti c'est la sorcellerie kaya ozo boma belle poani pour belle milingane matili kolo ya kaya et ceux qui sont kawana parce qu'il y a que ça les meilleurs. Quand tu ne donnes pas les meilleurs, l'esprit de jalousie viendra en toi. Quand l'esprit de jalousie viendra en toi, tu vas commencer à trahir. Traiter ces âmes abbés. Et puis, tant qu'on retrahit, il y aura une punition. Parce que la Bible dit, si les méchants restent impunis, il n'apprendra pas la justice de Dieu. Sache-le que toi qui es méchant, méchante, tu seras puni par Dieu parce que la parole de Dieu doit être ostensible dans toutes nos vies. Voilà ce que je peux donner comme message. Merci beaucoup, Dr Patrick. Je pense que tu as commis vraiment une émission na biso na évité. Est-ce que vous avez un message mususu ya Roloba? Moi conseil pour na bandeko ba comédien, moi conseil pour na bandeko ba Rolanda biso, bandeko ba kangami na kati ya prison ya Hérodiaque. Oui, ba tout ba kangami na kati ya prison Hérodiaque bobima. Na peut s'appeler félicitations na ngai na maman na Black Noir. Merci Pechanga. Nanga mega Black Noir. OK. Nalinga sewa na mingi asara msane bien makasi. Ouais, Pechanga. Nzambe apa molaye azaka trop gentil. Azara bien. Donc voilà. Na sepena musane asalaka et puis nzambe akeseli boso amata kende. Miko na la fort. Na otala ba bloku na ye azana ba bloku mo sala ya bien makasi azana ba idée ya bien et puis azana o bingaka azana un esprit de créativité et voilà na kosenga na ya continuer ndingwa na batunyo so basala théâtre bien président Caleb ndeko nanga junior azarawana je l'aime donc ba kende liboso batunyo so basala musala malamu basa musama malamu soko mona que non ozoko kana muningate tu peux imiter en transformant parce que on devient créateur en imitant, c'est en imitant qu'on crée aussi. Ça c'est un conseil gratuit que je peux leur donner. Bolingo ezananga muna bango pas disputer zalate marqué que bolingo ezate parce que quand les appels sur c'est ba beauté physique, il y a ba beauté intellectuelle, tout ça et puis il y a des combats des étoiles aussi. Voilà. Bah étoiles les obunda entre bango ba ko supporter ba élévation té tout ça la bien té. O bi na vie il faut éviter ko za ranet jaloux puis monana na miso bato. Et monana ki ozo et ça la bien té. Il faut que no ko za bien ko za coupe-toi. Mon bénédiction il faut beta maboko. Il faut se payer nango. C'est ça le conseil que je vous donne en qualité d'homme de Dieu. Moi je ne suis ni pour ni contre. Quand quelqu'un fait bien son travail, je le glorifie, j'acclame et puis je donne des encouragements, je prie. J'aime aussi des gens qui sont humbles. Et ça n'a pas de humilité. L'humilité précède la gloire. Amen. L'orgueil précède la chute. Voilà ma parole d'honneur de la fin. Merci beaucoup, Dr Patrick. Pour l'émission d'aujourd'hui. Pour l'émission d'aujourd'hui. Moi, quelques dédicaces. Dédicaces, je ne sais pas si maman Sarah. Dédicaces, pas et pas petite sœur Nangaï propre, Christelle. Nous n'avons pas moulé. Moi, papa Zefou, Nangola, grand prêtre de la famille, Ningam Bengaka. Nous n'avons pas moulé. Joyeux anniversaire, na petite sœur Nangaïpe. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, c'est Forangengo. Petite sœur Christelle. Okay. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, c'est Forangengo. Ah! Si tu viens de ton jour. Motna Lisa, secrétaire, maman Saratola. Petit nanga Lisa. OK. Petit nanga Lisa en tout cas mbote na yo sec. Yo muto banonya telanga batadi 12. Oh tadi alinga kota boete babi mutu polele te faux chapeau bomba libandi donc Baclende spécial nayo. En tout cas, merci beaucoup, Dr Patrick. Ezaki vraiment un réel plaisir pour nous. Oui, pour la TikTok, c'est toujours moi na poto. Ah, merci, docteur. Dieu fait grâce. Néo ma beto ma banga vanité de vanité. Bisio, nazo tout bien, Qu'est-ce que tu n'as tout est vanité sur la. Naina bandela roi susu. Siko tout est vanité wana roi Salomon bimisa ngona concept ni. Polele comme Mbwakela.
Ye moko kwa Salomon azaki na mbongo ebele. Te alata o le kabatu nyoso tilelo. Obi après ça offrande na combien? Il y a 22 000 brebis. Ah? 22 000 brebis. On est à combien avec ça? 22 000 brebis. Après ça offrande, il y a 22 000 brebis. Après ça, 7 000 ngombe. 7 000, 1000 ngombe, 2 000, 7 000. Azana mbongo ebele. Ok. Ça m'a l'air na basi ebele. Ce que moi garo moi ngam mécanique moi kutumbola abali moi na. Ce que moi garo. Yo mutambongo pe baswala adete docteur. Ce que meka veut pas azuma. Oh ben égyptien azuma moi princesse égypte kuna. Azuzu ya baro nyonso to wana pour guerre kota te na kati ya royaume na ye. Aboti bana asali makambo nyonso tu. Ayakolo babité. Nzambe kaka. Ndi akotikala mokonzi biloko nyonso eza na pamba eza na mais ambokela te eza mutu atali conseil atali richesse nyonso aza na ngoba na boti asali nyonso mamoni ke royaume des cieux nzambe nda leki ambokela te tout est vanité pardon zonga na mboka na koto baloba pona en tout cas merci beaucoup na batu nyonso na pesi mboti na papa Tade papa dinga la pa oh wala ta lunette papa Tadinga la wala ta lunette au san émission et na linga garçon makasi pour azara intelligent vraiment donc azara rationnel voilà les mots qu'il fallait c'est un garçon rationnel nzambe pa mulai nzambe pa mulo papa merci beaucoup ya oseme merci beaucoup batunya subolandi biso na banda kuna bino en tout cas bochela biso ba commentaire muto azana besoin ba prière docteur Patrick Azawana au commis numéro na yango wana obengi en tout cas akoede boko solo la paix solution ekozwama merci beaucoup tokutani na bino mbala sima na émission mususu au revoir ciao